Bozali, bonjour, jambo, osiso, abari, wetwaku, mbote nabino, bandeko balandi batali, ya Am Vision TV Mokili, ya Bantango. Donc, liboso ya micro ezali bongo votre humble Mosali, puis un famoso. Et je profite de saluer Cédric Mukumbi Sima, ya caméra, pourquoi pas équipe technique nyonso, bazali kosunga émission nabino. Alors, bandeko balandi, abonnez-vous massivement dans votre chaîne Am Vision TV Mokili ya Bantango. Bandeko balandi lelo yo tokolobela bongo masolo ezolega na mokili. Nini ezolega na mokili ezali ke mibali na mibali bakomi kobalana. Basi na basi bakomi kobalana. Et puis soke na bamboka mususu bazo permettre yango. Alors pour na mboka na biso toyebi te est-ce que c'est normal que basi babalana, mibali na mibali babalana. Tobeta masolo wana elongo na pasteur John Toli ya pete. Apesamo batoli na ya na ba nyonso ba pratikaka makambu ya ba lolenge wana. Alors quant à moi de dire mbote bonjour mon mboka pasteur John Toli apete. Bonjour mon frère fameux. En tout cas sentiment trop kozana yo moko lelo za déjà habitué émission oyo. Alors kota la lelo nan mokili ndenge ezokende. Ezokende. Ta mokili za mabe ta mokili za nango bien. Na lobi na piakera mona mokili ka mabe. Oazo mbongo komona mokili ezokende malamu. Selonga mokili bebelinga te ponga tilolo na za banda na botama tilolo na mona disqualification te. Équipe ezokende ti finale eza mabe te ata bazangi prime so bazokende basa ba vrai joueur. Faut comprendre. Très bien. Moninga mabe ya mboka etalaka ngate. Ngande na beta copie na ngana mona lipa bongo Congo sepia nanga malamu. Comment ngam na kopesa Congo forme na zela Congo pianga forme. Ngani député ninde kona famille ngamo kolonga na lukelanga lipa soki simbi bien simbi te mafu o bakenda ko sepana ba pays étranger bazala te kolo wana autaka ko Congo amoni ya clarté asimi nzela longoli nzoto na boyinga ngambo kotake tanga bundi simbi apesi fina raison c'est que kenda musika makoli saka bana ndenga na za vraiment sozo comprendre donc wana c'est que mokili ana ngabi alo belo makambo clair. Soko lingo resi na vie côté likamba groupe ité côté baleli a monaka B comment na bible côté zaki désert nde côté bakende ba mona ma ebota o ba mona ki bilanga tango bakenyo seka e kauka air Congo ce que na passe na lero ministre ba msuba zongi ba onginda na piyage babanga ko bima o bakenda ko signer lo ba binda bakenda poto donc c'est que na vie faut risque rappeler na nyoso ko poto bima ba mama kolo ozana place au kendete 6-0 la muke ndo chalungi na compagnie ninde ko na compagnie olandi baninga na loyenge ozai ko le komoni bango batondi yo potelemi bako benga nani akota nana ti atikala na kidi bakabe pa baponi pe yoko okoti vipe banda bongo journalé papa mbamba lobi temporaire tata koma pe lelo mutu abala zo mwa sika kote bacholaka lipebi ebimi bafana na ndako bazela filo kwa na projet bazwa okolela il y a pas de bénéfice sans sacrifice bisayo secret pété koya na complication te nga koya famille pauvre etala kanga te ngande kolonga na memanga wapi makamba famille etali bino te wana bango na lela place ba nyonso balela te et puis nge bembe soki kufa fa na lela fona tana ba calcul azaki na inanga to ndengeni et bembe de l'homme c'est la chebino perte amemi bino mbongo chada puis akoti bino ba manka atike bino mwasi na bana na deuxième bana 4 zemi pe mapasa ya kufi sambongo bokende bo akende na nyonga mapa na nga baki moko o baruka bazaki sibute avada ya defele ki banani mtamaladi batamaladi msu bazala fa kenda lo bakata zo defa salo ba bombi kosu tango baruka kwi wana defio osiko se na ola mboko yo e bomba ba document ya moninga keba ngamo kolonga na société omoninga atali kambo elekelinga na lela kate po na mona ikausa ma misu na vivra lokwa nyoka osomona nyama bimisi ma misu na tuni lokwa ma misu bimate bazoka société maman na souci na repesa conseil na viso ngo koma na rond point ko tala ka ba diversité ko tala ka biloba batute kotala ka famille oya te kotala ka condition vio za nango te tala kanga oni nazo sala ko pianga raison banda nan ko revendiquer droit na yo avotela bato
Côté na quoi quartier te pour me juger pays na place oyo lukina nte mokoseli pays. So yo kinga. Na telema na fanda batabanyo sona bangombe babomaka basombi bazaka banani. Mengana maboko mbongo mikungu. Mengombe bakati esi basombi bauti Braza Angola kaka awa poyeba. Comment quartier na fanda babare zotonda batupe na tonga bimisi bakaze libande mengana na kokomela ta kokate. Bango ba mona kanini ngana monini nini seke ngade mtu Kongo bebeli nga. Faut changer méthode. So yo kinga. Méthode nini o changer? Plan de guerre eza 1 longwa kota ba massa tu ba sakabilela lela. 2 oya jijaka pays kimae wana ndoka député te ata pays bongi to be ba kocha yo wapi. Yaka toke na place au cop na biso eza. Ngana kende ka compagnie na tala bureau te pona tanga te na tala kande conteneur koti wapi na cha mukongo. Challenger. So yo kinga. Est-ce que ça comprend? Di baté. Na pesa ba piste clé. Ba ça le ba tala ka titre na gradité. Okolo bela masi français tina so pesi bana bakomba romarik mais soko lipe mona na kate nana okola bakomba français sambon ya sans lipa to ana lero ko tuna nga place na sala kate zaka na poko sachet ye nani na nini yo cha na moto mobala solo ye nyongo ni olobaki na boko futa ko tuna nga ta sala ka wapi même maman na bina tune ye na lobaka wana trafiquant obana na bala trafiquant na copie fixité. Voilà fonctionne à la carte. Tantôt na ba Congo esimbi, tantôt na zone na Kebandundu. Tantôt ko kama kana gisasa na beti na lo bana yo. To ana mboka moko ba ya ba ebije. Ba ya yo ba timbela ko batala ka pays te baboya kande férié pe bo maka journée. Tous les ya coopéra aboya férié. Ay ba kasa mutato du jour. Herba kliya ba za chan donné aussi et aussi là. Herba pesi répond ma ko teka ezate. Soko bimite 2 jours mbongo na yo wana ya fond ko kota na manka. Bima est tourné tika la pesa bénéfice aujourd'hui lipa. Bénéfice ko mona memango na technique à calcul la vie pour bima mutu na vie. Ba livrera pas si pas ba tutero CD fi na opa pamba. Mabuidi. Peut-être ba tumasola pas si tala bien kufa avant. Nzamba saka na mutakanyi munoko. Azo kema makanyi munoko. Toke musu na moyi. Yenda seka makamakumu na lipa lobi. Ndeko na peu conseil. Bagarre à vie. Et mon en a raté. Mais si tu as la histoire, Olingo c'est pas un vie. Zala guerrier. Nzamba ponara goigoité. A ponara batakan. A pimelio mbongo. A coalition na âge. A kabelio pa bandeko bazana mbongo me bakoede yo te. Landanga bien. A kabelo ba maza ona misu na bango bazomo no kolo tanga tene tizo zoba. Or mutamakamba ko simbisa lobi yo. A tiniko de tikisengi. Atinike lokola bébé na misu na bango a commission waya ba oya kizengi ba komono zoba oya révélation keba koma ya kemba makufa kata bombi makama mine ya minene ba challenger nzela ba challenger bazaka na puite oya bango nde ba sepelaka na ngoma oya batu bango baliaka te soko yo kinga challenger moko te ba idée 3 fois challenger ko la ka soko mone moteme baby o inesa motif o lekiye na mbongo o tanga ko leka ye comment soko pesi di dorozo kan toka ko nginda ko leka yo babomba va venir amoni otala biote boy bisi na zate challenger azaka na puite challenger ba inake sans motif OK na place batali ka papa mutana monika ba moteme be e baby yoko batimsis oza enfoute te makila ba leader azaka na puite pour ce que simbo otamba na kombo na ye leader mutapoyeka ka nzambe et puis ayaka na etina suka ka usakela kwa likabe sili e kaoki na moyi atambu sakaki sasa matika la référence potanga ko sala bo témoigner sa bo simba bible to mo ndenga kemba ndenga waya tie simbi nzambaza wana koto bazo swanela yo asimbi kishi ko koto te to ebi ndenga ba abanda ndenga tambola makole fale ka kesi e simba comment mutabimi ba or chacha bina suka te bate ayoko do ba orge ata filé ningani te je la chaka bebi maka ba orge mo kidiba e orge te kitwamina omeka ko pite mosolo ba onga na kongindela wapi pa ba fresh na match quartier dada pambo yebi to senga terrain munene po sambu équipe sala kuna mema simba bilamba baninga yo sakana yo ngo no lingisa ka fiste donc ba simbiso ta bilamba na peso ba compte sérieux challenger atala ka moité challenger ataka nde na bimi na kepo mbongo ebima challenger atala ka place aketa banga bokilo tata masi ba camarade momité soka bimi na kisasa saka ko la bungi batu kopi na ende mbongo challenger soka zuita zaka mal à l'aise on appelle ce conseil challenger ndenga zawana
moi esilelaki libanda kofanda ndako te soka sapia kondire fievre ebandi challenger atika na masolo batu 3 fois na monoko te bokobeta lisolo alobi aseki afandi tia na tv film ate bimisika fani animba makambo na ye te challenger mpo nayebisa yo challenger aza motu soki afandi kaliki kaka na motu akomaka bakongo osamata mutuka me makanisi ekomi nakokende boma fo naluka bor moko boye nakoti kuna nabendi ntango nakokita ezwami ezaka bongo challenger okomai na $20 akobomba ngo koleka $1000 soki omoni ocoli nzoka nde fond de départ kokomisa mutu lobi yango azanga pui omoni challenger acolaka 1000 francs te ere booseka mbongo ye azotala bi bayebi te challenger soki alingi asala cope akoma kodimine kolia no ndira pimeli mutu mosusu nzoka ye moko kolo ya boyeli ye pa bongelela ye challenger suka okomai na $30 maleka demi likokoto te so nakoti na 5000 na buki chando ekodimine nakotambola pamba sa bénéfice ebele vomena lia 1500 mbongo tuneke kota na cope nakokende boti ntango ofande kala challenger soki auti koteka tala ye na bar soki asombi bute amelaka nanu te afandaka lokola boye kaliki na mutu nabimisaki 60 nasombi boye wana boye nzambo nyonso ya bokotya aza te bagoyika na kotelemaka beba sa kalikili challenger afandaka so nano misiki te batiele mulanga bino moko pakisake na ye kala me na mutema aza wana te afandaki di bakalikile bandi 20 oyo parle lifanta wana simisaki tata masi na kotika bango 5 $30 fo nazo me alobi kopo namonaki pesa ekota yo lo turo nakende kota matete nakolamuka alobi ntango afona benga vie nanga tokanga mapesima soko mpe esile ntango aningisaka moto ntango atoka be clairon katikati ntango osima be poma maka silimi ake challenger ende kolongola mabibi na kaliki yo eza yo te monsieur omona ma otalaka no tokufa na biso lobi pista vie o naoloba soko oyoki naokoso te bar poto ya vie otanga te soko oza na métier na mutu komona clair lobi okosambela ti na 100 lembele okosambela te esimbi kobonga eza yo moko senga ngo kotsa onyongo pimela oyo lukela oyo po bongisa yo soko yokinga mutu omoninga tundekoza tozaka mibale na kati ya moko oya kati oyo ezoloba oya libanda ebombinga yango soko olandi ya libanda pesa bakaprisi moi tobima te yo akati okozwa kimia mpo obimi te me ntango bokofanda ya libanda kodeklare tolie te tokotondela wapi akoti odegami soko molili osakani boda ye mpo oyeba yo na yo boya na conflit lukela yo bombela yo mpo bokolisa yo osengi konuna soko lukelaka yo te bokonuna ndenge nini bolole oyo sakana na 5 litre bibamba ozotyaka me voyage ya mwanda okosuka awa na kasangulu mpe na zamba okopolisa marchandise yeba terrain omboka on eso kengela yo tala kita tala vérifier penda kobeta bato agi te ye moko bando omituna na yela nini ojise na kosuka wapi na ba 60 70 na kosimbisa ngana eloko nyongwa mapa tous les papas bonga tisoka ke na famille kama bate bebi enda bimaka ndoki mobola makasi chor konginda mingi chor zala kota chor ya ba patron po patata bo finta ko bima bo bombi mbonga ko pesa bo kumise wa loreya umela yo saka muti mala piaka na biso soko za piaka ndo bisi mande bana yaya piaker alanda makambo soko za piaker mukolo ko bima kwa semba et puis soko za piaker ozana mwasi ko meme na famille tata ba sesi fete mwasa ko bo malibala tanga ko utakuna pa ko mona kibino mbende bo kembi na libota wana onaolobela yo yo za piaker babi fete saka na mwasi poke na mwasi yo na nozo bongisa bakiti yake kolamba biloko okalinga longe kokalinga olongolanga mwana yo nye akokama na lupango kangana mobali na ngande to okutana ya lekina bakiti ngana lekina po mwana komaka biso mbende baboya lupango tango kende ngana linga asute na mobali yo boyi nanga boyi libale ekufi to nyoko mingi de ba formation lobi de ba sentir que oui c'est mec na biso a makasi na misa ba nyoko la kona famille na boyi ko mema mwasi te akendo fonga mamiso kwa na lola libale kokufa yo na mwana ba feti wana tellement bo nyoko mimi mwasi amoni ke ba nyoko le mingi akende po alamba et puis soki moni mwasi oza piakia na famille mwasi no so akelamba bando chele garde kora kengela ko ndire moyibi akani ngamba misa tu baba yako za plateau
wana moko e non alongo nyonso te te babaki soko longo nika ndamu tokende ochapoto yebi okoyiba po mobali na leka piaka bongo yo piaka ya ndenge nini bino mbaye miyibi na olobela makambo oyo koko ndimanga te tala na ofungolo ba document sérieux vifo yeba omona na famille te ato otambolaka na couper lipapa mukolo bakomona yo bakopesa triple respect oya boya famille lokume mataka otango tanga te lokona mona na te seka kilo so basengi mwasi na fête mwasi akosonga na biloko muso ndima te mwasi nako keleka ke na fête so bamonika mwasi ya John boni yeyo bwe kotala ye po bazokama koma mobala mona na te seka mwasi nde seka bokoka okolamba bakotala ote okobombela mibali misuni musu motema na okolinga bakoyana masanga lokolo melo koti na 4 omona ye na 4 milangi bakofuye te po mobala mona na te bokomi kilo wa lokoso na olobela yo tala wana ba piste ya solution olobela yo ba secret to bebisa to sila ba dignité to sambwa na ba feti na matanga oko remarquer yo penda likambo na même utatikelo ndako aso bango kende marika mke tokeka na yo to kanga ndako nga mukolo boy soko tikalo ko ibata cho ata balongoli nyonso ko ibata télécommande idée na bango oro moyibité soko za piaka tema même na rabis mto taka moyibi yeyo efundaka nga fundanga efunda yo ya piake eba na kanga mona ta opiake nange ko mpenda ebeta rouge lokwa aminde nge pumana pi opiaka soso beta rouge lokwa aminde kufa camion wale funda na circonstance nini nga mokolonga e comme ça mutu pepelo kangili ko pezo kanga mate elamba na moke komi munene lokwa bolati batumi bale centre zaina 8 komi na 13 madouche komi ebele ozomwa loketo esili pantalon ebebi to ngande mutu boye dozo sila sao yeba sali dusu me mopepezo kito na nzoto elongezo koma lokwa mpaka ozomi tuno soko sekimi nu fele ke longine bele batazo mwana lokwa nanyo ekomela ngai mama na miao kare na sinyati na lokota mikate na yeba te epi mutakwesa na mona te na santiki mutakwesa mikato az étudiant po ekweme beba te fo mutaso ekwefa beta ngwe baluke bela pesa opasa ko pepula na pepula mingi tena dokotika boyka na se nata az étudiant ko semikato deux fois tuni eke soki fa nda beta ko bili onyo kama na kufula amme mapenda ko nini compresseur akwado vraiment ayo na na obetelo makambo ezana mboko oyo mboka oyo kolanda lwengete ya mboko esaila kale wana nyonso wana mpiaka kaka muteli lokotsoba piaka soki eleki yo okosila valeur na bana quartier mike oyebi bango okosenga bango nguba na mela potopoto mwana 6 mois nake pase natyomesa mwana nga potopoto alali oratala nga na elongi ati atama ya ti ozelaka baya bongo tosa biloko mbaa moko natali mokate na utaki nango nalalaki na butu ngabe kosimba te nakota be natala potopoto osantiki bamesaki mwana me etikali siko potopoto nge bota mwa mai ngabe natalika mai eza influence autaka kuna bimeli wapi zonga kuna na baloli babalana komela ngo na lutu ta omono retard soka bima mono kan sokola osali gaf na bendi na ningisi penda potopoto efasi eke na kwa moko patana komela ndisi etika te pona landa musabe mami kayo tona sisi ba pena keno na pompe na meli mai ngabi te première énergie pona tana no bien nini pour mutuna kendele kazo tuna ngaba question ko examen d'état sans même ti so répondre mabe mbimbe effectif ekiti na bi ba famille oyo na yebi tous les familles ngana yebi mutuni alingi nga olinga te eye likaka ndeko na yo soka pesa ko témoignage mabe pa mwasi rubungi mbela mwasi te soko ye on kuma nani azawa pesa kiti yo seke de batongo mabe na oloba no clair ndeko na yo obokola na yeso ke mwasi na za fa mbone kenge il faut ça sengelo bière ate mobala kofuta mais faut na pesa valeur que non mobala ndeko tala na oloba na yo makamba mike mon frère kozanga oyo na ko timbela ke na kotsanga bolole pamba nzamba inanga te na boyaki ko bimisanga na moi likola lo fundu makambo mineno na lata na nzoto likola ba debero to melaka na bekala na basi to piaka bambote na quartier e kanga singana na kingo eza na mvutima te omi pesa lokumu moko batu bachaka ngo kate na ba quartier sana ba jeune balamukaka tongo balingi propre lokola ba musicien lokola ba journaliste bakendake pa ite balingi soin masolo bateminene na munoko na bale akochaka megaka pa talaka bata poto bonga betaka masolo na bango so koti ne kiri wana olali
bazelaka bandeko na poto bacholaka bato na misala me basenga bango na pokwa oyo koleka lipapa bacholi na poka pianga 5 soko pese umela pretre akumisa ome ebolole likola kobanga basi atikala bongo bakartier na soko koti olali nga sikoyo nazala wapi nazala pi technicien de guerre yo nana kopesa nga sanfa soyinga moko te nga meme kote na tia mwasi lito babike bazopepa nake pepa wese o john ngabi ngai boye ndenge nini ngai boye ndenge nini ngai na ekopi okoma boye ngabi nakoma te depuis kalo oyebaka nde te nazalaka na misalo oyo mpe kuta osobi na ngai bia mpona piao te saka na ngai yo change nalibi na yo naka na soni place nalobaka na nzambe merci ka wana nzambe asala nga différent eya na likambo etali mbongo nazalaka na soni te lokola nga nayebaka te mpo nayebi vie eza mbongo mpo zwa fokemba kokemba nde koluka soki okangi maboko olingi minene sa raison okokufa ya kotala liwaka pwepwe ebela bajeune garçon azowela kotia mwasi zemi seba na kobeta kopi wapi komo otia ezemi tokobetelo maboko me soki okomi piaka ka bamaso batindaka nde bakowolola bakotongo na kobatama etandika sili nzoto likola mwasi ye so bakomoni yo bakokosa masa ezalaka vie ya biso tobandaka boye soko baluki akondi ye abebi akomi likosi tia zemi ezanga mbongo ebimisaka badefo nyonso ya nzoto okotimbaka likosi ekombenda mpe koanwane etengami boye omona soko oseki mbanga neti kiki omona soko ozoseka oluka koseka lokola demarere bokopela epuis soko oza na mbongo malonga te eyebanaka na nya mwana sola nya mwana aliaka bete ezaka makasi lokola chronique ata opangusi sola nyawa kasi mwana oyo te olesa mwana mikungu na 2 ans mikungu na 2 ans me eloko eza te quand même mwana azwa ta eya fo tya bato te ekomela nga na oloba no nyonso ekoma eya na banzala mosu na badifficulté olamuki obimi na babalo te mayele eswili okomi komituna nasalaki boye mpo na nini faki nayoka bato omoni mikolo yoka bango ata bazanga mbongo ebela bajeune bakufi avant charge eleki ye amoni moyen te ake kombikendakenda orepese futa ebomi ye ebela bajeune naoloba no clair jeune esala mosala luka mwasi na zemi kopi comment kokela mwasi zuwa makasi so piake mbongo nibala kisasa mwana liboso hôpital bafamille mwasi bango moko babimisi mwana bango oyo cheka azemi obimisi te mukola kofuta obimisa ba $10 or kuna basengi 40 tant mpe mwasi abimaki epa na bango kendaka te okomi kotalaka mikolo yango difficulté na $10 okozwa na elamba na mwana nanga calcul oza nanu jeune mokomi mokolo a partir makambo ya bato oluka engagement oyo moko to nga prêt omoniki prêt jeune nga soki alire eyindi ntango famille ya mwasi bakomona boye oyo bakokanisela mwana bango ya mabe kolanda yo zala mobali soki okoki charge te bundaka une semaine 1 mois kende otikela mwana mbongo namona nana ndekoko 2 ans mwasi amonanaka su te mpo bakabana likolo apiaka mwasi aya alobi mwana okuna azobela apesa $10 nasa sikoyo nini nakokende so yango wapi olobela mwasi no boye ntango akokende wana méchant omoni mibale ebele na moto batuti ye mabe elandaka okomona jeune garçon makambo ekoma lokola mbuli ema ekopekisa ozwa mbongo soki oza piaka okoresone malamu okozwaka mbongo ba fe tungisa lokola jikijiki famille ya mwasi balobaka mpo na yo okoma soki ozwi mbongo fe tindo na mobulu ubi esila na bar to moto perturbe ozo basute na koma ozwa mbongo mena so beloko nasalaka te kwiti na kwiti bafandela likita mama pabo kilo ya papa na ya mama baregreta me bakota nganga te mwana bango sopisa makilo kima okomona mikai na te ovie ndeko ondimanga te nalobaka makambo ya sérieux bakomona ebemba jeune bakoseli baleo na famille nzoka ndo oza jeune inelongi na makambo koko otumola libuna moko sa oyeba bokondo otuma makambo ino moko ekoka te nga nakoka fi na nga charge ntango bakisala engagement lega kilo boniko nzambe azwa lokumu naza strict nga napesa vi bikila ata natanga te napesa vi bikila nayebi ke keba kote noke na danger zone rouge awa nakota erreur nga moko kolonga natalaka nanu nga makambo ebele naza nango mposa nasala esimbaka te koliesa nga moko na olendi ti dimanche pasi kopi ya malonga ya siri eza to bakomanga na kompani ki journal yango ezaka so bazwi biso une semaine ape babengani biso mpo tokota toyebani mokolo te fo yango mpo koboma ndenge nini na nzala kisasa siko nalongwa nao na kao ya kaka nakende okota sino baengagement na tio eseni boni kokota ndeko naloba no clair ko bamasi ya misu baka na pui zemi yende achame mwana azobima bayaya bandeko ebele titane na poto kingande angola mosusu oboti mwana pianga kombo na ye
mais biso ba oyo yo moko zo mada ko kola no mame o sundola malo wa parachute boya ko bima à partir de 8 ans o kola ki yendi soki ndo kota bangajime le tabo sakana batwa yo donc muto baza sentiment opé sata mwana ndoi na komona na mwasi na yo kuta ko boya bolingo na yo ana semi no mayino libela akondima bima suna mwana mbale musuna douche pour pesa mbonga te ya savon ngana komena ni fava mwasi sokola fukendo liko ba savon na douche alupango to zake belebele so ekuti benda yango sokola so ekuti ya poussière ma sa yelandam tikela ndam na nikela mba misato na usani nga sani foti nanga na usani na wala bana polele osome mafuti na ndako mashalia na sema 4 mois na sani na bimi na 1000 francs na somi ba futi a 800 batenga kwa 9 sukala Mustafa ya 200 parce que les armes ebela ni sangana baloso kolongola te yo kabola mela kaka na libumba mo ba koyebana wake kota masuba wake kota mbimbi mviko tongi nzoto challenger babalola lipa ngo pe na lutu te ka mukola lipa zo ba yango pe zo lemba pe zo bongisa sti tinyoso challenger parce que faut ça madame Kolanda o te chérie nanga na programme ko na vie ko simbo ndere prophétie ya bible pas qui maté moral ebele ozo betela masela ko yina batutu babonga patala bango te omone che mbongo akisi omoni mbongo akisi ngande avant normal tala ngo komona kolana bango te pozo tali mboka oyo yaya tala challenger mama et puis tala tika faut za bagarre na ko senga nzambe malo donc nzamba zo lokumu ninga sala o bagarre lelo bagarre na kana sonia vite ngaso ke esangi ennemi nanga numéro 1 banda na kola ti lelo na yeba ka fierté wana devise nanga na yebi fierté na yebi lofundu na yebi soni te fier na soni et pas nangeza kati na lo bana yo kota penza masala nga différent yango moninga na kana somo te nyoso pa nangeza ka normal pongande kolonga na kabelinga nani yo zoka ko bonga na osoni mva masombi mabanga sopi na quartier lupangu bache wala komisa komo boko so ba $10 soke mati oboya okopan kitoko lokolo solo na bana basi yoka masanga ko sa kopa boyetin wana salati propre ni métier libosa balabala bauti na commune misusu ba ko mema baso ba $10 yokolo quartier fano ndimi piaka posolo na basi me ba monoko on reti etikali ba jeune garçon qui ça mais ko na monoko na konginda elanda bata boyete patron c'est le démarche à porter ko foirer ponza mabike bo mema goigo pa pamba ataka bate ya yoko tala neto sona lo banoni ni yo solo la ndeko na ngai na lo bana yo secret moko bao bakomi batu na vie soko tali côté babimo kondima te na mona mutaza ni chando commissionnaire bato bana biloko na ba magasin ya telema libanda yo lobi 10000 ya baxi 1000 francs 11000 12 ba 1000 na ba 2000 ya zozwa ba tutu bana ba chando ba mona koloko bolole mais ye mutilolo koma patron ba chando bakwe ya kalki nini mutazaka fida comme prêtre bo bazaka nango bakwe ya challenge okoeza na zéro famille pauvre oya lokola nga oyebi kokoma kombo na ote mais komi mutu na bato batanga babangi yo kotsa vibikila omona tala soko siliki bien pomba kokweya babiso siliki bien pomba kokweya donc yango ya baso ba décision loyenge so mutaza piaka bandi ba démarche malamu ndira lingi pays na nzoto soko zika mbongo ba awangani mikumba passe ngaso na lali bien te na melaka de bouteille so na meli de te moyena nimba ezate okoperaka wapi so okoperaka mela yo kopite ozo vivre na risque obimaki na horoscope ozima $20 $10 oyebi mokolo kozwa te soko osala kozala na fin du mois asala buso bapepiki na fin du mois na kofuta ya hazard kaka boye ndekotika baventure na opte conseil telenga na 10 000 fola nango piaka kilo ndiro tio million na banki lamuka na mafia mi fa na tongo ezaka na kilo ndiro za na budget mutoko memo na vuvula ite pombo ngeza na poche lala piaka okolamuka 5 kilo ndiro mutakwesa kimbongo okoma lokwa muyibi bisenga même ba masa watimbele ke masa komi lokoso ozaka na nzala tondaka te atoda mo tondo mo na nguba te pianga ndam mais yo muto anangina brosega chaka ta trompe makapa mana brosé muta onzala puesto mezorate oh yaya na lo bano polele
mutanzala ko makakanda kanda ndi makate méchant yango moni vie soko lingo réussir salela yo calcul toza na mwani de calming 2023 aussi et aussi là tala ndengo kola na pale ozakana ba pecha pale ti wapi bana ser ba mibali bakima yo mto engagement na bango komi mona ka mukete po mto tkeli mobile na famille otango tanga te ko bonge pona agiter soko za challenger ko bonge osani egoya beta soko calcul ndeno otambola na longwa ba massa tu balingi masola distraction bale na musique sambong na che bango pe pembeni na boy binote bolexa ngalaire na landa nanu ngana ajo na kolukela ngani ne ko pesa nga vika te na zo lemba nzo to ko bomba mawa wapi eloko sangi bino 70 ans 80 ans na kosimbisa ngana nani baliaka mafuta tabatango eza na moto miku eza tsanto na compagnie kola na ndongo za jeune te partout otamba na ba famille ba ko pesa oli papa ba ko za lobby 4 à 5 obongaka te kaka bato balesa ko tala bango akoboya même ko pesa mwana mema o za banga sukola ya komono kwa lisuma yeyo on dimanga te lisuma yeyo merci vraiment la on dimanga ite beta ko bisa kata na ba 300 yaka na famille hein bana kuti na ndako kabela bango ba desali seba somba bombo soko baluki ozongi bakomona mutu munene pe bakobongo na téléphone pourquoi songa ki avant ko waki na solution opesi ya mingi te mosepelisi bana bakochelo fufu koleka député pe bike lokola yaki seka ko télévision esengo memaki dia mbongo o ayaka penda fandaka bana batu nena makolo rien yeka masolo po pia quel soit kuti ba olamba sila kapilité allo bakoleka radio wana profit yo kutozona mbese zana je zatanje ta fufu wan so comment ta fufu kendo zaka ko kulumba na ko betelo makamba ya filo zela o mwana loko asala kena ngana bosa na te wana ko amani ke fufu ko mipe pembeni na fongola nyoso pa baksa babulu misa tubolole oyo okoyeba na ebi bino sala na sekina ma challenge faut zalaka pia kela te babi oyo bebi babwaka ya mafilo kutezaka mabeko leka oyo za kutu bien nyonso babongisela ye pia ke na yebi ye aboya keloko te mbongo ekufi babwaka pesa ezaka kola pamba so bocha bakozwa pia ke en tout cas makamna mona ba pia ke ndimaka mela mbondo bolola kufa Pas mon. Piaker andimaka tu. Ya to simise mwana subeli ye. Yo koloma no bia osali no ko be pani asubeli ngaka lelo te seni na kotamba nanga bien. Piaker luko aliena ntezo bongsa nyoso. Amona kama bete. Or soko zabo ina famille zero. Okolanda pusu sima na anniversaire mwana inane. Yo mukolo landa pusu sima tala kaje ke iwa. Pozo pesa konti randi na lupangu na ote. Et quand il a mis balai, il a bukana bazong si ansima ba pesi ya bien. Yo kaipe. Kaka yo mtoko zelanga, isoki bano bako iba, mukona wa mekani na kendo zelango. Mutaso bana obele, leki yo ya yo soko boy. Biloko na famille tala kidikini. Mama. Tala, nazo bana polele. Ako utakuna tondi fufu na ma 5000 bazongi se outi wapi? Na tapa petit sena nga famille na bise linga nga makasi. Famille na linga yo. Boyoyo ndeko batimisi bana sonite nga eloko abe eza suna nga te nga nalanda baninga bawolola nga mena kangama na terrain nabima na valeur yaya nakoso te famille ozomona baka na double temps famille okochola yo famille bakopesa valeur yeba kota baninga nde place vie eza baninga bawolola baseka to bamasa tozoluka kopesi esimba lukambo na bamasa kemba zwata 10 000 francs kende mariage à famille to ba monaka ko amona na kate yeyo mona na bana ba ser musuba yaka o boni nana mbongo tebo soka 2000 bo sombelo tamba kelobi to kutana kina yaki ngana peki bisombo mbongo fai boye bisangate mwendo ko mi valeur balongoli ke journaliste muyibi fai bola sanga pena mona ye mais soko saka lokoso yana niyo na fete ko oyene wapona nini yoko batike mutazate même ko la feti si ayebi ndaku mwendo koso ndeko na lobelo ba calculo to sambwa soko bimi pamba bwe na famille ko mi pepele partout nzamba yeba ndenge to anora maka nzamba ko tala kabite muto azokemba zai moko aboy secret na ibima libanda akendaka ba ko pasalité musika azonga na 1000 femmes ya kilo muto abende na ko appuyer
nde bato nzambe asalaka. Je te dis okoremarke okokemba tro mokokufa te na nzela bibambana nde mbongo ekobima bachallenger. Vraiment pasta tokomona biso na suka presque na suka mais toningile mosusu soki okoplace mo par rapport malgré 6 avril eleki déjà le président déjà signé ordonnance il y a Litia Kimbangu prophète Kimbangu et puis na conscience africaine. Alors pour nous mettre pour nini afi na yo ça ya na ondi mananga ngama kamba kiroko ngabe na makamna na koza na posa na yo na matoi oyo babomi ekolo ezongi moins cher nga oyo to etikali ekozala kaka ya nyonso toyoka français ni banda mobutu ti lelo toyoka ti nyonso toyoka problème na ngeza ndeke ngangi na yoka ki o ekolo ekomi 500 ekolo fu pene zongi 500 pe ba motekela biso eko fufu ya 500 na mopepe soki ya 300 vraiment yango kasi makamisa na kona bongo kwango ba ochaka ngo éponge kwanga 500 ba chene éponge bandimi babebisa makasi baondo bazoboma climatique soki makambo etali climat bakosisa nzete mobimba likola 4 kwanga moko azolata 30 makasi na mosusu bagumbela soki weight na nsima ofungola kwanga be kilometre yango ofungola be kwanga mokongwe ngumbama basala ekuse lokola éponge edese motema mabe bondimi bosakrifie kwanga moko 60 makasa mpo bokosa mutu bino tobebisi climat makambo climatique ezali mingi na Congo bayebisa bato bateki kwanga botika boye bozongisa kwanga ndenge akala kwanga ezalaki premier feuille deuxième troisième omoni kwanga kwanga ozoluka kwanga lokola moto abungi ekomi lipate nga mosomi nakomoka lipate na kwanga okoluka makasa yango akei wapi mpo sobwaka batiki nde makasa apamba okotoba ye na kati ya nyefuka basusu sache balatisi ye nde na cercueil o mboka oyo baosaka na bato nayebisa yo pays oyo so tokima konga mpo na nzala mboko tokimaka na nzala mais déjà baobenga bainvestisseur bazoya koinvestir yo yongo oya okima boyora te bele bambisi na fleuve ekufaka koko monganza bowa yo mongusu basanganaka basaka réunion bana na nga mboko kongo eza mboka te bakabela bango ebale monene biso tokufaka bakoko awa ora esengwa mbisi akufa na nzungu bakalinge to badame mboka lokola kongo ezanga bateau de pêche bakisangana eza bamini bafleuve eza baminiya mpona kopeshe bambisi ya tolia awa ndeko toa mitema mabe eyaka na boko loba ebele yaya toa na pays moko te na boka koloba ebele apoka bamona vraiment merci pasteur John alobi aboyi koloba ebele kasi conscience africaine wana nde ezali vraiment donc motuya donc matondo na bino bozalaki ebele na bango tu baflater na baflater so moni taolinga politique ya flater tala bango na TV eza mamboka oyeba mboka yotambola nde ya wana te oyo bazali ya na place bazosala oyo aza na ida malamu apesa nde babongisa mpo maele ne peut contribuer to ya mboka moko tala TV parti politique oyo azaka na place bafingaka ye oyo bayataka bacravate babongisa france mpo bakende otonga kofingaka bato bana gouvernement so mpo tie bango na bango ndenge moko yomoni mboko français nde bomi yango mboko français nde bongi yango wana maloba ya pasteur John Toli ya pete. Alors pasteur tokomi na biso na suka vraiment nayebi te mot de la fin na yo nayebi te badédicace mpe soki ekozala na banani na batutu bazawa yo moko famoso Eriki Manzaka merci Pati Luka batika yo William Anwana papa na 14-15 gosses Oumela toza ensemble numéro nanga 084 75 18 112 vraiment na lela bino tout fort vraiment base matondo na bino balandi ya Vision TV mokili ya Bantsango c'était puis un fameux l'homme de travail Tombola Mosapi avec Cédric Mukumbi na sima caméra pourquoi pas équipe technique nyonso oyo basungaki émission oyo lokola Ige Bango donc matondo na yo côté wana donc basalam nanga na pesi bongo na PGNN malgré l'ingaraté mais ya yo yangwana et puis na Mama Mijou Miché la queen donc bambote na yo yangwana pourquoi pas na Mireille Vemba na mondi bongo Patrick Abouika le boss Big Ben père double bambote na yo na moni bongo staff non stress c'est pas ya Bigini Maka bambote na bino Chibola salonga ndenge zalaka quoi et puis na scénario rabeta gauche abeta droite ludilu asala moko te banso tout nie et puis bambote na nga na moni bongo na Chibasu Alex Poulapoa na Canada basala mais pourquoi pas na Thierry Kinangalo na Fiston Paka
namoni susu bongo Fiston Kintela Domingo Roi Bilamba matondo na bino bozalaki ebele. Bon, continuez toujours à s'abonner à la chaîne Nabino M Vision TV Mokili Nsango Mbala Sima Tokotani avec un autre numéro Matondo Nabino. Salam.